bato bazwi mbete dingo nazo comprendre biloko nino nazo comprendre yo katia bazwi mbete dingo mbeto ya ikone ya katia bandi kolalela yo katia kozwi yango yo membre famille te oki ozwa mbete dingo vraiment kombo ya Acha alekaki na kane émission alobi kane oyo bafiba bawele eza yango te kane oyo original eza oyo edingo apesaki Acha pe na kane abati lokuta ko makasi oza nango te siko charge dingo ndio kozwa kokoka yango Acha oyebi seri moko belaka liboma Acha yaza ne mona ya kota bedingo te yaza ne kaka mutu moko wuti na yo komine mususu oye na komine bato da ya kuta tout va changer donc comme ka vidéo nga kuta te loko mukebe vidéo ato ka blanga biscuit vidéo ka biscuit siko yo fimbo vidéo ya kan ezate soko yebi ke edingo apesa yo kanité zwa kanya bato zongi sa edingo na famille kende ko pesa ba leki na ye ba noko na ye ba gérer bakena ngona to medingwe bien zela ngai na kene ko senga maintenant to kene ko shola na icon to zongi kota fibo eloka mowei bayiba te keba edingwe ya ko bimela na façon ba noko shola te OK soki nga malema na komaki na numéro ya komela makila kotombola na bambeli kopanza ba libini mitsopa libanda grâce ya zombi patra betinga ta ba 10 fois betinga ngana kanda bakatiaka yango mopanza bato mabitso ko so banda yango moni wana nazongisela ngo pe petit Yannick na bête petit Yannick il faut nazonsa revanche ya 10 fois babimi ko kofa bima tuko bana ngaba makala batangi siko barrière mai wana babiki matete boko bima na patra to na patra na kata cercueil singa ko matete na boza na pour makili baté pour fiboté naza na katikati eloko na koyebisa makili ba soki eza eloko papa tikelaki yo te tina moko ya kowelela yango exact. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez, les abonnés fidèles de Tozomo na télévision, vous êtes tellement belle qu'on a des émissions Nabino Soukana Masolo avec votre humble servante Princile Yamboke. Donc, bon s'abonner, tellement belle la chaîne Nabiso, vous avez vraiment de citer, jamais n'a pas de émission, on a ça qui en a remercié. Ma maman chérie, maman Ritima, comment on appelle ça en beauté tellement belle, babi la servante de l'éternel, et puis ma caméra, n'a pas bon, on a message donné Maweja. Na fait so mbote belé puis bino ba abonné fidèle bolingaka émission na bino suka na masolo nga pe na linga bino mingi bo commenter bo s'abonner vraiment bo s'abonner massivement la chaîne na biso bo za vraiment de citer quand na sa bino nga Princile Mboke so na fa na kicho seke na bino invité moko za spécial pe professionnel na chaîne na biso to sara toujours musala pe to lobaka rien que la vérité naza bongo na moko ya ba champion na biso na kombo ya G5 Malema moko ya ba champion na biso de na ko yambe lelo autrement appelé Coco ya Matete. Donc, on a déjà invité, on a parlé même langage na Montréal, Panzela caméra, na côte sa champion. Bonjour champion. Bonjour maman. Bonne santé. Ouais, santé Kimia. Et l'autre mot bien Coco Bon, moi c'est le Coco Mat. OK, Coco Matete, on va bien Coco Matete. Là on a ça mana Coco Matete. Oui. Ça, on a Coco Matete. OK. Coco du monde, Coco fille du monde, roi d'Afrique. Elle chapeau maître de Kiss. Ambassadeur. OK. Mise en jour. OK. Pour Bakatia, tout ça, ça va mise en jour. 2025, il va le battre. Oh, ça va mise en jour? Ah oui. Mise en jour, c'est une c'est-à-dire, c'est kilo. Ah, OK. Kilo. OK. D'accord, merci beaucoup. Coco, comme tu étais, mais un peu comme tu as mis ma solo. Pour exemple, je suis sur la chaîne, Bisso, tu as la télévision. Tu as la télévision. OK, toujours la télévision TV. OK, yango wana ezamba liboso c'est présenté moi parcours muké mais quand peut expliquer ba boye na biso o balandi o mbali boso lo na chaîne o banda kati no ndenge ni. Bon, na animation na ba émission quand même tu va konzi. OK. O ba déjà biso ba katier. Oui. Pas comme papa konzi et le biso na so remercier président de la République. Pachi Beton, président de CCP. Na honneur a passé là qui biso na disponible la catch. Il connaît Dingwe et personnellement. Comment je remercie sous son excellence, monsieur le ministre Didier Bidingu, et puis la Fédération congolaise, au président Blaise Mambo, président titulaire, la Fédération du catch congolaise, et puis premier vice-président, colonel Chaco, deuxième vice-président, chargé d'organisation, président Pakassa.
président Pakasa Nicolas aza balola balola ngana Vraiment. obengende sikoyo balola 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 balola, président ok. Pakasa na bosani te direction technique mobimba wana direction technique mobimba na pesi mbote na bete muto mbende bete muto mbende entre correcteur ngana bengaki bongo akoya na mémoire moko impossible puis na pesi entraîneur Douglas Obote Belé entraîneur Prince Masota entraîneur Prince Dava DT Tyson DT Panther entraîneur Kumo Leopard entraîneur Chemechan et Munganga vraiment tokota na émission mais avant kokota émission mikolo le président Pakasa chargé organisation et application ne bangsanga bangso sundenge nini balola 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 Dès qu'on a besoin de bungula bungula. Bungula bungula. Ok. C'est fort. Vraiment. Il y a pas de sport pour moi na. Aza papa moko. Yenda idole na yo. Donc na linga mingi. Ok. Bana bu moi na komi kachete. Ah ok. Na lela est fort. Eza ndenge na linga entraîner Douglas ni yebo. Ok. Les vers Amazon. Ko baza ba veo ba koli singa na pour moi. Ndenge na linga ka DT mutombo indien. Donc ba bango ba memanga. Vraiment. C'est ça. D'accord, merci beaucoup tozonga émission vraiment na tuna ki au parcours o meka ko beta biso moi li solo muke vraiment ndenge obanda kati. Bon. Nga malema ni kacher na vie diplôme. Ah ba nini bon. C'est na vie kacher en 1999. Eh kale. Ok, yango bana raison bien koko matete. Oui, naza ko na bango. Ba 1999. Ok. Ngai na vie kacher. Après bimisi ngai kacher ba pesi passage pour na kacher ba père spirituel non. Naza mi balé. Avant ba papa mususu baya, na bi balé ba pesa ki nzela, eza président by 6. Ok. Na entraîneur Champ Aimé Munganga Esconjo. Vous comprenez? Ok. Bango baza ba père oyo ba pesa passage mais en dehors na bango bazaki ba papier belé o bazaki pe ba père spirituel nanga o bazaki na présent pour ngana bakacher lokola ba captino hein ba captino ba mvula précoce père son âme et puis ba sous-titre père son âme et puis la vie biso à l'époque wana nani JP Boseka père son âme ba grand maître chinois Mokishi vraiment ba grand maître chinois Mokishi yaza na mwanda tozalaki na ba kachère ebele bachemesha baya belita ozwi babete mutombo indien ozwi bametre kuzi loboko ozwi bametre l'écosse bagrand maître bazalaki na bacérémonie ya jesaki malema 1999 mais nazalaki préparé 2 ans mpona matana ring dans 25 ans déjà matana ring na matango na 2001 de première sortie officielle ya jesaki malema 2001 na bima kachère en 1999. Tango matana ring na 2001 wana komba no bundaka na nani. Bon, premier combat nanga na 2001 ezala organisation na ezalaka na Genda. Na Genda. Organisation ezalaki na Genda. Premier catcher nanga. Na simba na makasi ezalaka Zombi Patra. Personnel. OK. Donc, ba yebsinga ke bazo mona Zombi Patra. Vraiment ngamuna bana ko banga kuna kino mona muke ezaki na expérience te so Zombi Patra ala kachoko yo Angola mobimba bana ko banga ye OK abunda déjà azobeta Angola mobimba azobeta Brazza mobimba azobeta Kinshasa mobimba Congo mobimba donc azaki kachoko moko nga na vie na ti lelo ndenga kufa nga na reconnaître ke petit na kokufaka Zombi Patra doka yaya bana makala bana ngaba ambote bele po yazaki mona makala OK ambassadeur ne bano bengi ambassadeur de Kayaya ya mama kila Zombi Patra personnel vous comprendre donc ce qui nga malema na komaki na numéro ya komela makila kotombola na bambeli kopanza ba libumu mutsopa libanda grâce ya Zombi Patra avant kufa tunanga malema ozaki na komaki adversaire ya Zombi Patra betinga ta ba 10 fois betinga comment ngala kanda bakatiaka yango mo panza bato mabito ko so banda yango moni wana nazo sala ngo petit Yannick pe na beta petit Yannick il faut nazo sa revanche à 10 fois pona ko makimia ko Yannick a beta 4 fois Zombi Yannick 6 fois na pesa facile Zombi Yannick
azotanga zombi ya niko te bisusu bayeba ye bazotambola na kombo ya zombi mais le véritable zombi ya Nick esika za bamote bino wana baza ba diffection na pour ça na beti da zombi ya Nick je crois que 4 fois atika suna beti susu 6 fois pe koka 10 ouais parce que so abetio na 6 tika lwana wana siko mais ça bitumba wana bande so 0 tie ko kadisa waza le tinga 10 fois ngane ko jo chance tellement que mesana ko beta nga minga comme ça ko ngani tima tembele bila ngane ko beta ko kaka beta nga kaka siko za na komba moko mutataka ngo président Mbuta bel espoir kapasa siko za Mbuta de to munango na royaume côté ba zombie patra na mupulu wana siko yo ngana yana cercle komba na ngana mutu mususu na élève zombie zombie ba ngafona na ye aye ko kota komba wana tena mona ngama tembele nguna tembele abeta ko kaka bila ko beta ni silide abeta ngakaka na bundi na gagner combat na gagner combat ya matin na ring na tia KO aza KO de 23h à 2h wana abanga yo milier va ye journée na mabe bula ke bana makala bazulu ya makala na bazulu ya bolafa na bazulu ya ngaba basangani contre bana mateto à 12 apôtres ba petit songe ba 4 faces ba petit asaka ba mutu motonga shi ba bimi ko ko fabima tuko bana ngaba makala ba tangis ko barrière mai wana ba biki mateto boko bima na patra to na patra na kata cercueil histoire on azo beta c'est vrai soki ba fano ba la vérité ala ninga na vidéo mais ba oza na poto ba vivre événement mais ba oza na Kine Brazza par ci par là ba beta histoire on beta ngana gagner zombie te mais zombie a intervenant combi combat ya mwana na ye nde place na beta e KO tuko KO wana zelo kola nenga beta ngala 10 wana kanda nyoso wana 0-0 parce que 10 wana c'est annulé na nilango 0-0 vraiment elo kola kwesi nkoi ko ya lali ko mo mane bene lali otombola ko tena cercueil batie na cercueil na cercueil na yo na tenga ati tokena ye matete na kati sana mopulu tina prince bana mopulu bazulu ya mopulu ngaba par-ci par là ayebi que je sais que malemi histoire azobeta c'est vrai to koma na ye na prince ekenda comprendre ngaba bazulu ya mopulu na ya nini bazulu nyonso kwa bakanga sikoyo barrière babi jamais ambassadeur akokema te bitumba ebanda wana matete contre ngaba na makala na biso bitumba bato bazoka wana seri wana nani Nadège Kidaya durable maman exaucé ye azalaki na pointe ozo comprendre molangi ekati na deje awa badesha malema nazoki na simba kolokolo na ye wana na concentre na longono po kopote eza te mwasi alobi aboyinga mpona nini nga namona makambo ya boye te ozo comprendre donc ezali mwa histoire mwa moke tozongi mpona kopesa mpe valeur ya bawei bawei ata bakufi biso bato totika na mokili to reconnaître bango na baart na bafait oyo bango basala donc c'est ça nga malema moto abimisa ngai na visibilité bazongi kaka ti lelo nakondimaka ye ti mokili c'est ça oyo moto abimisa vraiment merci beaucoup je sais que malema nani apesa o kombo ya koko matete kombo wana vraiment euta koko matete bato bapesinga kombo eza bafazer bafazer bashegi bafazer ya matete CNPP oka CNPP basone 40 000 shege basone oye 12 apôtres basone oye sote bibende basone ozoko basone na ngani na otam oye nini Jamaïque basone tous les écrits qui s'insou matete par-ci par-là Kinshasa, tous les Kyrios, partout, Congo, dans la province. On a papa et baba. Bana matete tangu nazo sala bevenema minene bazo mule nini bakoko kopesa nga kombo nini atali sikoyo malema wana zo kene ba braza ko bunda malema zo kene ba kikwiti malema zo kene ba chikapa ko bunda ambujimai malema zo voyager par-ci par-là malema zo défendre matete na discipline lokola catch mais tout le monde va catcher muso matete babaka baza ba catcher mais bati bakali banda te akota ba komona bango mais comme atali bali matete bati bakali banda te kama kana matete aquarium aquarium te stati matete kaka ozui o vipère
abunda place moko te yo bunda na ye kaka fo atia organisation na ye dabundi ato bengise boye aoya na ye te donc bana batete batela bi non c'est ça qui malema abimara to bengi yo koko ya matete défendeur ya matete la discipline ya catch c'est moi koko matete kaka ba fazer wana oya point noir un abeti palmas babenga koko limoni peut-être matete sous et Mathieu donc on Mathieu ma grade on sala peso avancer toujours c'est ça question na yo na question monsieur ça ni to évoluer ba question ezebele champion to mekampe okota mingi na masolo oyo oza koko matete yo mtozo gérer bango ba quartier nyonso ana matete mais bana no mibale bazo bendana Makidiba na Fibo bazo la kan yo en tant que koko ko lo bani par là bon makamona lo belango trop OK omoni kani wana daki mutuya epa ya edingo ikona catch personnel eya makambo ebele kani makambo ebele mais nazolanda bazowolela yango koto Makili babi kanya papa na ye Fibo azongisa yango koto Fibo alobi ke edingo moto atikelaka ye bon nga na baki so nauti voyage nazo voyager lelo nazokende point noir nazo lelo le 4e le 6 mai nazokende point noir nazokende mission de service na monde de spiritualité après ce que va envoyer toujours ya ba koko na monde de spiritualité oui nazokende mission de service ya makambo etali monde spiritualité donc soki nazongi nakokende na cimetière ya Edingwe mpona nakende kosolola apesanga nakokende na cimetière ya Edingwe nga nakotaka cimetière te OK est-ce qu'on ndenge ni yo kota cimetière po kosenga na bakoko na nga OK akotisa yo batinda nga nakende mpona kata makambo ya kanyo parce que naza au milieu du village naza koko matete nabozala pour Makiliba te pour Fibo te naza na katikati eloko nakoyebisa Makiliba soki eza eloko papa tikelaki yo te ntina moko ya kowelela yango eza te parce que soki papa atikelaki yo na ndenge toyebi na kilelo video ekokozanga te video ekokozanga te tozongi kota Fibo eloko mowei bayibaka te keba edingo ya kobimela na façon bando kosolola te okozwe gogo akoma da esprit edingo akomi esprit mais akobimela yo na façon te bando kosolola na ye take Fibo na mwana na ye na papa na ye edingo akokokola yo okozwa totola etali yo vraiment soki oyebi ke edingo apesa yo kani te zwa kanya bato zongisa baza na famille kende kopesa baleki na ye banoko na ye bagere bakende yango na tome edingo ibia zela ngai nakende kosenga nakende kosolola na icone après nazwa message naya kokata makambo wana soki batikelaki na koyeba soki mpe edingo apesaki Makili bato koyeba mais eloko na kopesa bino comme conseil eloko ezangi video na kilelo eza te vraiment komaka video nga kuta te eloko mokebe video ata okabelanga biscuit video video yo Fibo video ya kan eza te ekomi bato ya quartier ya vitamine bazalaki présent Fibo batémoin bazalaki kasi yango wana batémoin bazalaki le vrai témoin omoni lelo na justice okolobake moto asaki trouble asaki tout soki nango moto akasaki trouble azoreconnaître ataki trouble wapi video na soki moto azwaki video na kobombana bakoyele video mama avandi ona magistrat otuni o nani o ngai kasi osengai video ti za ndenge moko Fibo oza adversaire nanga oza kacha makasi napresaka yo bunda kitoko Makiliba oza baadversaire oza baennemi te napresaka yo bunda kitoko mais eloko na koyebisa bino bawelelaka biloko ya moyei te na bato oyo bandi kopanza bebelo mosusu awa vraiment na bato oyo banani wana susu maître Malema loba bawana banani susu wana bato bazwi mbete edingo nazokopa biloko oyo nino nazokopea mbeto ya ikone ya kacha bandi kolalela yo katia kozwa yango yo mamba famille te oki ozwa mbete edingo vraiment peut-être pouvoir eza wana mbeto oyo ndola yakozwa mpe eza makambo nango yango omoni asui biso bachef coutumier lelo soki nga nakufi mbeto nga alalaka bakotumba yango ata mwana na nga kolala nango te vraiment ata mwana kokolala nango te bana soki bakozwa bilamba ya papa na bango baza makila nango me mbeto nga tiaka motu
o esprit na ngai ekendaka chaque butu bino ozolala malamu mais ngai na butu nalalaka malamu te bolala malamu te mais nalalaka malamu te biso toza bato ya monde ya spiritualité take bale groupement butu tokolala ndenge nini il faut tobenganaka bandoki wazolinga bafrene mboka mais oui kasi bambula ezobeta nyonso eza bambula normal yango esala badega ko oui bambula moko ezolinga erécupere baame na ndenge nini so bambula yango récupere koexplike biso nano bino bokomona biloko wana te mais biso take bavisionnaire tozomona moni mikolo azolata mingi naomona mingi baémission omona déjà bamonikela yango panza bandeko balingaka te tobimisa mais biso toza bato oyo totraitaka nde tosungaka nde peuple congolais tozoyebike masse oyo ya mabe tokoloba eza deuxième émission tokosala na yo nakolobela makambo ya babote ya basi nakolobela makambo ya baplante ya basi nakolobela makambo ya elatele ya basi nakolobela selon éducation ya kilelo ya bana oyo bazotambola lelo wana deuxième émission tokosala yango tokopanza tokobebisa tokoyebisa bato pourquoi bana ya lelo balingi korespecte baparent te tokotalisa bino eza bango te eza na esprit moko diabolique oyo ezetourne na monde pa kaka na congo azosepele na monde ntango na bango ebimaki yango bazosepele na monde mpona kokotaka na mitu ya bana na tokosauve bango eloko mwa moke nakosauve bango nakosauve peuple na ngai na eloko mwa moke ofele nakoloba bango publiquement. D'accord, merci beaucoup maître. Je sais que tomeka mpe kobeta so tomonaki moko ya baconfrère na yo aza mpe quartier na nkombo ya Acha alekaki na kane émission alobi kane oyo bafi babaoyo eza yango te kane oyo original eza oyo edinga apesaki Acha mpe na kane alati ya lopitako eza bafati bondeni ayaki na émission makani ya simbi abikani wana eza na kane oyo edinga apesaki oyo bafi babaoyo oyo eza yango te Acha atete collègue na ngai avocat du peuple nini ozoluka nini yo ozoluka makasi oza nango te sikoyo charge edingo nde okozwa kokoka yango Acha oyebi seri moko belaka liboma Acha limbisa ngai ya bafamille Acha bolimbisa mpena biso to baartiste emo tobomanaka ya bafaçon na biso emo tokendaka likolo tokende yango kaka Acha oyebaka seri moko belaka liboma likolo ya bisimbasimba keba okesomba kani no soki na wenze libulu soki na magasin bachinois po bakani wana mpe etelemaka na magasin bachinois mpe botala kani wana oyo edingo asimbaki eza différent différence eza makasi donc boluka kani oyo ozuzi ya image eza déjà toza yango ale kani oyo edingo asimbaka na mokongo obenda yango bozuma yango oto compare yango sike monaki ashe eza lokuta vraiment ya bialala nango donc ndaza na edingo forma mutu te edingo forma mutu na kati te ndaza na ye ndaza ami pene edingo ndola edingo akabele bamituka mambo ebelebele non omoni fibo oza bakatiere aza diversaire mais eloko ya malongo eza futa oloba fibo aza katiere abimi ya mopanzi ya edingo eza plupart ya bakatiere ebele babimi ya mopanzi ya edingo bavipere babiju kizanvo te mais le premier enfant chéri ya edingo nga malema nayeba c'est biju kizanvo te wana aza ministériel le plus suspect wana badiversaire oyo ya pourcent lokola biso mais abangaka nga ayebiki okoka matete apusana te comprendre ayebiki so ekomi ya tembe na ye akokima donc Acha yaza nde mwana ya kotaba edingo te yaza nde kaka mutu moko outi na yo komine mosusu oye na komi na bato na ye akuta tout va changer nani komibimisa ngai mwana edingo nga nayebi secret edingo ngai edingo atikaki kani Acha fo otangaka fo yekola kotanga papa bimisa yo katiere prof Saïda prof Saïda siko ozala bambote ebele Saïda robot papa oyo abimisa Acha katiere ye wana Saïda robot oyo abimisi mabokotomo oyo abimisi atem mabokotomo oyo abimisi petit Selemani oyo abimisi super Acha omoni Acha atelemaki azo reconnaître pere nete babimisi le super Acha mabokotomo lokwa azo respecte papa na ye te Saïda babimisi le super mabokotomo voye bakiteti bana bien poli bozolata comportement ya bana kilelo yango tata na bino apesa bino mokongo omona malediso ezolandaka bino mpe Acha wana otolanda émission na lobi abi jesak malema alingi kolobaloba tro bokebisa jesak soki kaka oyeba ngai te ngai nalobaka mpo bafani na ngai bacomprendre ngai problème na ngai ezalaki bokosaka nde bafani te bafani oyo batalaka biso obike napesa bango mbote te bafani na ngai nyonso ya monde chapeau malema alingaka bino mingi susu po
Paul Mudingai. Paul Mudingai. Na France. Papa na ngai Paul Mudingai. Sportif ya Tongo. Faut le blaguer mingi. Paul Mudingai na pe so mbote belé. OK. Donc vraiment Acha aza mutu moko na comprendre te ce pe qui avocat moko samba le ke belé je chauffeur mutu ake so makani soki na una ba shindo kuna ayo la section kane bigu Acha tika biloko faute tika fibola nani ba wela makani kuna yo ni na makani vraiment d'accord, merci beaucoup maître. Je sais que mec un peu ko beta masomi ya kato ebi ke to te ko perdre moko ya bakatiar na biso na kombo ya Chico Katako et puis akufaki likola ring na 40e jour ya matanga ye di ozaki na voyage air oyokaki nouvelle wana pour perdre petit no et puis ya quartier Bwanda ko coopérer bien oyokaki ça que ndenge nini. Bon Chico wana pineza famille na parce que papa na ye azaki manager omoni kombo na ba ki na tiaka zombi patra kao. OK. Papa Chico azalaka wana. Papa ya Chico na papa zombi patra. Papa zombi patra yela papa Chico likonga. Azobenga papa Chico ndenganga nanga. Papa Chico azalaki nganga nanga azalaki manager. Alingaki malema mingi. Papa Chico akabilanga ba $1000, ba 500, ba 200, 300 préparer combat. Leo na luka ba papa bongo ba buka susu wapi? Vraiment. Mboko yo. Ba papa bongo. Personnel papa. Pour papa kufanga na salati. Alelaka ti lelo. Père wana. Papa ya zombi patra bimiseli likonga. Papa ya Chico azalaki na veste. Akimaki nanu. Akimi akoti na veste koto nga azalaki. Bo malema. Tala joba ya papa wana aina likonga. Biso batetela to beta na kande na makofi. Tous les batetela bango tebele. Mais atika likonga to bola na makofi to beta na makofi tambola. Yesu kasanga banga papa ko banga ete. Abi ha alongoli veste atika nga veste rabini. Aisi papa wa zombi patra. Yi papa ndenge nini? Na bakasa ete ka ko bimana likonga. Tikali konga to tambusa ndembuma. O ka batetela ndenge babetaka makofi. Donc histoire ya Chico faire rezana ngai ezongisenga nsima tro na famille wana. Yaya ya Chico papi wale wana collègue na nga to baneliti. Collègue na nga to tangi na ye. Malgré tout nga nakomi quartier ye atika na alandaki export na suka te poko na quartier. Donc eza famille eza ba maman ga ba omoi bango tout famille na bango na tout ebani. Donc iwa Chico eza na vraiment passe na motema. Eloko na koloba na kosenga ba quartier vraiment ebele bazoya te. Baola na matanga te ebele bazoya te. Vraiment tolinganaka. So ndinga moko akwei tozala vraiment na amitié wana. To se soucier vraiment makambo wana. Ba ope bazoya tozozala na bango merci. Ba ope bazoya te mso eza ba plan du temps. Enso bazozela jour à veiller nocturne. Enso bazozela programme pour bakoma koya. Donc vraiment on a aussi na ba quartier. Tu as présence au salabé. Quand on m'a posé au maître Chico Akufele na vraiment est-ce que na kati ezaka permis? Non. Prise au Chico Akufele ngo. La prise oyo ebetanga. Yo pe betango déjà. Na pe na betango. Na pe si ba betanga ngo. Na ba betanga ngo trop. To prendre. Na so prise même na matanga bingo. Ba betango yango pe. Ateke je bembe. Et puis non. Ngana bilamba ndako lesika betanga pe boro. Soki olani image yango bomona. Na betanga na maboko na trop bon. Le problème eza kaka baring na biso tobundaka nango eza baring amateur. Ndele babundaka baring professionnel. Ndele babundaka baring professionnel. Donc oya na mouvement wana moi erreur ekozala ya kokima mouvement okundami so eza na baring professionnel choc oyo katako azwaki beti na ring professionnel chaque wana pene ngeza makasi pene pene. Parce que pourquoi ring professionnel? Bazo baring eza baring na bango eza na état moko ya bien. Ring evanda etelema. Baring na biso eza kaka otie mabaya. Donc opane. Na faut pas tapis cette année je peux eza te otie mo coupon otie bâche. Na faut pas faire ceux qui ba collègue wana ba grandaki ba luki tapis cette année ba tapis to tiara na ring. Plus parmi les ba tapis ba judoka. Ba tapis ba judoka za be peser amitié. Et puis ça ke kuba. Ya makasi eza noka ndemo na libaya lelo kwa tumbu na bana libaya oyo américain soka ye na ring wana mati abunda nango te ozo comprendre yango moni nazo senga
bon en prise wana eza eloko ebetama je crois so otali image ya Amerika mpe ebele babeta yango mais bamodifie yango mwa moke po na ndenge tout droit ebomi bato ebele même collègue na biso akufaka na masi na 2024 na njili akunameka na eboka wana echangea ekoma kobetama na ndenge ya liboso akorache yo fusion na ndenge ya liboso oreprendre ata koyoka mpasi na mbebo na banga na libumu na makolo quand même ekema ngo mpena na choc ya makasi te mpe mémoire moko oreprendre bon c'est ça babiro mosusu oyo moi berere esalamaki. Oui, maître, je sais que quelqu'un peut expliquer biso. Donc, rando na bino abana matete na bana ngamba ezaka ndenge ni pourquoi boyoka na kate? Mais rando wana boyoka na te ti mokili ekufa. Pona nini? Rando ne banana bakolo. Bakolo na biso. Et banana bakolo ozui nani grand maître action sakoto. Sikaza na poto amboki bele. OK. Ozui Godzilla Fox. Donc à Godzilla Moutela. Vous comprenez? Personnel. Champion de Kinshasa à l'époque. Vous comprenez? Vous avez katia de belé au badaki na ngaba. Madoko yoka na tena ba katia na so matete. Ba katia so matete lokola ba savants na mama. Vous avez katia so lokola ba grand maître Imana Mungu Shai, Diego Maradona, le roi de Naples. Ba grand maître lokola Kitenge, maître Chiwara. Ba grand maître lokola ba Shemesha Eskonjo. Ba grand maître lokola ba dingo moto ngenge personnable ba grand maître lokola ba siti très personnable ba Sibolitz lokamba Sibolitz personnable pardon kufita ozali aussi ça bitumba ba pourquoi ba champion lokamba Sibolitz vous comprenez donc ba rando wana ezalaka déjà ba prof Saïda bazana ba entraîneur Dugas bazana ba nani ba Captino bazala do bakatia baze belé bazalaka rando wana siko moni ke makila wana ekita na biso baleki biso pe to kolinga te ki to se lâcher devant ngaba to sala kaka moni ke ba guerre wana ekosilaka te biso na bango tili fobo surtout sur ozui oyo migolba mais c'est les catchers yependa super action wana mais c'est les catchers yende na senti benaza aza likolo plupart ba catcher belé ya ngaba bon grenade na chola ndemiswa grenade bio abeta trop non grenade na combat bona beta déjà yo bienda beta o menacer mutu na ring na combat na oteza ko beti mutu jamais ya bina matete mutu obunda na azate ko banda ba Sibolitz ba fibo ba bino nyonso na beta azate na beta déjà beta pour le image na ba YouTube grenade je sais qui m'a l'air bon nango ko beta mutu ayande ko senga combat na yele cercueil soki babeta un mot na cercueil wana te ya bi mwana nyonso katiere nyonso matete oyo osenge komba ngana osenge komba ndenge nini ngana tobeta chapelle du Congo ya Brazza ndemi tio na lokola beti chapelle du Congo na lokola chapelle du Congo sikoyo yekoyanga chapelle du Congo nakesenga sikoyo katiere oyo aza na inférieur na nga na se ana se. Mais oui, ok. Façon à zone, vous comprenez, dans selon niveau yo commis nango, ok. Na beti champion du Congo. Le Congo Brazzaville à Palmas. Ok. Quand même, na niveau on a ce koyo, c'est le champion du Congo, mais là champion du Congo. Vous comprenez? Mais la beauté ceinture non? Ok. Ce qui y a attaqué ceinture rangée. Mais la mise ceinture elle peut être. C'est ça il peut quand. Ce qu'on a quitté sur na qui nous sert à grenade de combat. Vraiment. Et ça matin. Et ça mandé. Yende fasinga Coco, na personne n'a pas matin. Ok. C'est ça. Vraiment. À sa grand catcher, c'était un bon catcher. Hein? À sa bon catcher. Ah, peut-être que tu as nini. Na moi na sélection na yé pas ali. Na moi yé pas la sélection moi affiche moi zo circuler bo ke bobunda. Boza comme na Chikapa. Vraiment ba fan d'anganya surtout partout dans le monde. Tu peux savoir moi date on peut savoir bien. Ça le 10. Le 16 mai, puis le 25 mai. Na stade ya Chikapa kuna bokoma stade mai na yebité. Ba fan d'anganya surtout ba mbembe o bolela ba jesa ki malema ko ya Chikapa na Zoya. Na Zoya Chikapa wana na bokasité ya ye moko le grand producteur, sergent géré, les mignons garçons, beaucoup ya talo mwindo ya cher, mwindo ya ngolo. Na bokasité na ye nde yango biso tozo kende ko bunda, toza équipe de 5 ans, tozo kende champion Okamba.
Sibolite, champion du Congo. Tozo kende la reine Shakira, championne du Congo ya bana basi. Tozo kende na Jesaki Malema Yemoko, Koko Matete Koko du monde, champion bambeya mbeya. Ndenge za wana tozo kende na Mandra, tozo kende na Ibu Noir, tozo kende na Grenade Aïcha. Donc tozo kende Grenade na boyi na ngai okende ko bebisela nga bakomba na ngai kuna. Sibolite na boyi na ngai okende ko bebisela ngai bakomba kuna. Shakira boyi okende bebisela bakomba na ngai. Okende ko défendre honneur ya capitale Kinshasa. Okende pona ko défendre honneur ya capitale Kinshasa. Ranking etrozonga kin. Kuna na lingi ranking te. Asengi bien pa donc boyi ranking. Mais batelo komba pena na nyoti. Na dada dangola. Dada dangola oyoka la Koko Matete na sango. Indi. Oyebe oko. Ozoyoka AK57 eboma barwande Gaga Mayoka 100 litame panzana ozoyoka oyo donc kombo ya boroyo AK57 eboma barwande tala lidusu nango tala lidusu boroyo dada dangola nako panzo mutu babeta yango bali likolo l'esprit wana do AK57 ya lokola 57 esprit. Il y a un cas pression locale. Ok. So 57 esprit, so on va dans un totoro bika. Obika te. So la polo totoro. On a bien mikolo totoro. Totoro. Comment on go? Donc aka 57 c'est bon mabarwande Gaga Mayoka litama Gaga Panzani. Ok. Totoro. Donc yango. Vraiment. Bana ya afana ngani surtout ya Chikapa. Totoro. Ezoya beaucoup de casson. Ok. Merci. Dada dangola préparer bitu maison na mboka na yo. Parce que ça betu. Si. Na kenda na décision. Ok. Na kenda vraiment na décision. Na comment définir surtout na yaka mabe. Na zo travailler na moi na travailler na butu. Ce qui a zo melaka ba masanga na bango ba kuka. Na ba Christelle na bino wana za ba 47% eux là musaka wana. Melaka na yo. Être okutana ressentir pe ma bagarre. Ok. Donc mingi ko le bezalité. Ok. Et puis ezaka yete Maseba wan héritier petit chinois pour préparer. Je sais qu'il m'allait m'asseoir. Ok. D'accord, merci beaucoup. Tu as sur notre émission champion. Je sais que tu as un peu copié ce programme, ce qui aussi déjà programme Yamatanga ya. Non, programme Yamatanga ya Chico. Au Vandegi Lobby, tu es présent par ça. Ok. La famille ya Chico. Vraiment présent Blaise Mambo. C'est quand Mambo te donné. Présent Blaise Mambo. Je crois qu'il est en France. Ok. Je crois que mercredi ou jeudi. Ce qui a commis, à sa famille, Chico, on a sa programme, donc c'est ça, comme si programme, on a eu pour un moment à la présence. Mais à part ça, il y a des questions que pour nous acheter le monde qui est. Le bana. Bon, c'est que nous sommes au Nameka qui pour boire à moi, maman bana, boire à moi trois. Si so batikali batombo ba mama bana batomboki mabe na bana babengi omaki mama te c'est l'injustice otoboka bana misusu biso te avant ça ta liste ko na liste india wa liste ya bana na ba mama na bango. OK moi si chef coutumier so to la vérité ko ba Congo na Congo central la liste ya bana na ba mama na bango donc au papier eza liste ya bana na mama après na ressources na mama batunanga ba politique basala kangai. OK bona bandi mwana liboso indi kombo na ye Ixi Malema ya mibale wana tototanga na bazate ke mwana liboso ya mibale oto natinda na tena liste oteno kati kota ya mibale Emmanuel wana azana Brazzaville ya misatu la joie ya 4e exaucé 5e Jovina 6e Davina 7e Axen 8e Winner 9e Arbiche 10e Ofranel 11e Laetitia 12e Ibrahim 13e Armine 14e Sephora 15e Dorcas 16e Mimi 17e Merline 19e Krishna 18e Christina 19e Chimène 20e John Malema
oya suka to bino bato babombaka bana bota wana na suki pardon question ye na bibo bana nyonso otangi bana oyo boti bana na nga posko bana oyo boti oyeba komona baoto otanga baona non na tie na liste mpona bosana moko te na kotanga bona kobosa mpe moko eluki kando te ilifo na liste moko azanga te po eza siko liste bana nanga définitif naboyi natanga na mutu nakoki kobosa na kombo baleki mpe ebele yango sikoyo natiaki mpe liste ya bamama na bango awa nakoti na bamama mama bwakaka te bino tu boza na valeur bobotela ngai biso chef coutumier etake ekokama tete asalaka contre te pour te naza au milieu du village ya liboso Iris ya mibale Nadège Dirable Kidaya ya misatu Kati Kayel ya quatrième Doline Mpoa cinquième Bibiche maman na Arbiche sixième Karine septième Marlène huitième Nathalie neuvième Gracia quand même maman bana natangi bino vraiment naza mutema mabete vraiment boza maman bana nalingaka bino mingi po bobotelanga bana bakoko baza te bakoko bazali d'accord wana topesa mpe moi quand même salutation na bapartenaire basala jesaki malema mbote mingi na ye moko sergent gere le mignon garçon le producteur de plus suspect mbote mingi na papa nanga Fredi Ngoma le coutumier papa social mokolo nkodia mbote mingi na honoré peut-être 12 code mboka nzuna ma famille Shadat Chacha de Belgique le grand jogo Eric Tola de Belgique Alain Lubaki mbote mingi na Andy Bola na bosanité famille Malema Sarah Malema le Binazor babi mona Ntsuka Sarah Malema le Binazor et puis Deborah Samba le bosanité Daniela Mosa Pembe Daniela Mosa Pembe Daniela Malema Nangilima Mosa Pembe bosanité divine balobi wana tout famille Malema divine yebena vana tona matadi divine vraiment Deborah Samba on a tout appelé Malema vraiment na bosanité Morachi Daniel Sunda Bazola et puis Arsène bana rusi na tanga de bakombo et puis na pesi mbote mingi na maman nanga Clémentine bosanité Balvi et puis Neftali Gracia et Boubé Kokamboka vraiment na bosanité na pesi pe mbote na bana nanga pesa pe mbote ya mama rythme akoma mukolo chaîne mama rythme akoma yena osukisa na pesi mbote na Mujeje babi Mujeje Jérémy mbote mingi na Enoch ata 100 francs mbote mingi na mama ya Ofanel Iris mbote bele po ye abotela kanga mapasa moko azonga mapasa moko atikala Ofanel abotama na 12 mois ayala balolenge na ye alingaka mema mama na ye Iris na nzambe akeli biso oyo abatelaka biso apesa grâce po Ofanel Malema abima vraiment mama rythme akoma ye pena fo pena na bwaki na otala ye mama rythme akoma mon mama mon chouchou mama ya baleki mama ya bana tikete obatela ba cameraman obatela ba journaliste opesa bango vraiment oyo bango balingaka tombola bango posa bango po bakende liboso d'accord na bosani mama Clémentine mama Clémentine obokaki déjà mama Clémentine mama Clémentine Bazola soki afongoli monoko nzela mingi na mama nanga lokola presse triomphale simai na matadi mama na lingako mingi je t'aime beaucoup il faut ozala toujours osima nzete santa tometondele d'accord merci beaucoup babonné fidèle tozomona télévision wana tozalaki na champion Jesaki Malema émission comme na poske na suka napesi mbote pa ya mama rythme akoma na pesi ya mbote teleme ebele la maman chérie plutôt la servante de l'internet et pour na sima caméra nazalaki bongo na messager donné maweja na pesi ya mbote ebele et babonné fidèle tozomona télévision bolinga ngai nga mpe nalinga bino mingi donc na osipie bino bosabone teleme ebele bosabone massivement na chaîne na biso bozadesi te bacommentaire na bino bageme na biso esalaka biso bien nalinga bino mingi bye bye.